na kati ya monde spirituel na bonzambe ya bapaya bayebi déjà que munza ya vimba kaka dikaka l'homme en panne, l'homme en pied nus, les activités. Et comme donc soko bimika la ngulu donc c'est un pays de négro-africains. Donc ba sekranio surtout ya mboka to ya mokili mobimba to ya bayindo ezali na mboka ya Congo. Mais ce n'est pas n'importe quel pays. C'est l'église catholique. Bilo connu ce tata qui m'a quitté ça déjà dans Congo boy. Technologie, science, sophistiqué, bilo le belé. Tant que le bible catholique, bilo connaît ça ni. Et zoni na likolo. Bilo connaît qui bilo ko bisanto, pona basanto. Le col la toko tout ce qu'on a période de basanto, parce que nous ressons na bosanto na bango, n'est-ce période de tokozani, bilo comme il y a bosanto koya. Yango mo ce tata qui m'a walinga zongi ça na processus wana. Soki to dossier, soki to landi malako na ye, toko zonga na processus wana toko kufaka lisusu te. Ti yo moko baye na yo ana baye na mokili, te tika na zonga na mokili molimo, yo moko zongi. Tala ise. Sikoyo bato e bazo ko mbouye biso. Bosa wana Congo, oh non. Toki so onction pa ya pape. Ne biloko so ko bare biso yango wana. Bosa wana Congo, oh non, ba science okili. Yango de biloko so ko bare biso, to kufaka. Tokoti siko na kati ya calendrier na programme ya tata kiangani moko kisiabila ya bilaka. Tango tata kimbango azaki kolaka te. Ngai moko na kozala représentant ya roi wana. Ye tata kimbango ye wana tata kiangani représentant ya roi. Ye wana nde tata kiangani. Batu baza kozela mutu aliputa kobima po ya ko représenter roi. Mais ok, il y a le monde aliputa tikala na costume. Ye nde représentant numéro 1 o ya ko présenter nani le roi pour quoi tout le monde bengi tuzolana na kati ya mokili na bato bayebi tata kimbangu na kati bayebi ke tata kingani nde nani tata kimbangu ya 21 accomplissement ya libération ya l'homme noir moto moindo nyo surtout na mokili accomplissement wanungine ya la ke ya la munza ya mbima tata simo wanungine Mbote na biso banso balandi yangai wa bino Guy Laurent Lobela analyste spirituel tokutani na bino lisusu une fois de plus nanzela ya ba émission oyo tokosalela kabino les analyses spirituelles ndenge tokobaka tango nyoso les analyses spirituelles ezali esika nini tokopesa kabino ba réflexion spirituelle tokoyambela kape bino ba paya baye bazali na connaissance ya kobakisa na oyo yona ngai toyebi. Et les autres tozali na bapaya oyo tokoyamba bango tokopesa bango miko bako se présenter après avoir se présenter nde tokoluka tosolola na bango na bokebi nyonso tozali kosenga na bino bolanda biso vraiment avec beaucoup d'attention parce que tokosolola na bango makambo ya minene tokoloba yango tango nyonso ba analyse spirituelle tosala yango na sentiment te tosala yango pete po esepelisa yo na ngai tosala yango po ete nzambe asepela nzambe soki asepeli oyo nzambe abongiselaki yo na ngai nde tokozwa yango tokopesa bandeko na biso mbote na nsima ya kopesa bango mbote nde tokoyeba nini tokosolola na bango na mokolo mwa lelo mbote papa ingeta kasi biso lokola momesano tokobandaka toujours kosaka mayo esengeli mpo ete nzambe asepela lolenge osili koloba Fumukimbangu yalaka yala Fumukimbangu yalaka yala Fumukimbangu yalaka yala munza ya mvimba matondo mingi ezalinde bongo Nembumba vala oya botami na mama Masanga vala pe na tata Landu Mabiala donc nazali moko ya représentant ya groupe BBMK kati na Afrique australe matondo mingi tokoleka pe mbala moko epai ya papa na biso na mopanzi apesa biso kombo na ye bino bo découvrir biso pe to découvrir mbote papa mbote mingi na kombo ya nzambe ya bakoko na biso oyo alataki nzoto akitaki na mokili oyo pona komi monza kati na biso
ngai wabino na bengami na kombo ya Koko Kalala Lukasu na uti na libota ya papa Chilumba Yanga pe na mama Marie Mutombo Masengo nazali moko ya bapandisango kati na kitu ya Kimbangu na mboka oto bengi Afrique du Sud précisément na Cape Town. Merci mingi, j'espère que biso na bino to uti kolanda na bokebi nyoso bande kona biso nenge ba uti ko se présenter bipai bozali boyebi bango biso pe to yebi bango. Je crois que ezali mbala na biso ya liboso te to yamba bande kona biso tango nyoso soki bazali na bosenga na biso bakobenga ka biso poete baya kopesa bilei ya molimo epai ya biso na bino ba etokolanda ka bango tango nyoso e lelo tozwami lisusu na bango awa na kati na tableau na biso nde tokomeka kosola na bango na bokebi nyoso mais toza ko avertir bino déjà que sujet na biso ya lelo tozali ko solola toyeba pona bango pla ya Nzambe pona mboka na biso ya Congo ezali nini pamba te tozali komona mingi bazali kotungisama pasi esili kokota na mokili pasi ekoti na mboka pasi ekoti presque partout mais bango tango nyonso bazali koleka bazali koteya c'est comme si tozali koyoka maye bango balobaka te yango lelo tolukaki tomeka kosola na bango na bokebi nyonso pona bango projet to plan ya Nzambe to vision ya Nzambe nini Nzambe azali kobongisa pona mboka na biso ya Congo pe ya Afrika mobimba. Mais avant tokota na sujet tokomeka nanu kotuna bango toyeba ndenge koko na mupanzi auti koyebisa biso azali représentant ya mouvement oyo babengi yango BBMK précisément awa na Afrique australe tokoluka to tuna ye mituna ndenge nini évolution ya BBMK ezali koko na mokuse meka ko expliquer biso évolution ya BBMK na Afrique australe ezali kokende boni boni. Ingeta ndeko BBMK de lenge bozali bosili koyoka ezali toujours en bonne santé tozali ko évoluer penza lo lenge esengeli pote likambo oyo ezali penda ya motuya oyo esili kokomela biso kati na mboka oyo tozali na ville ya Cape Town pe na Afrique du Sud pe ezali ko extendre ti na Afrique australe donc tozali ko senga toujours ete baye bi Tata Kimbangu to baye bazali na posa yako adhérer na kati ya ligne ya mouvement oyo ya BBMK bazali penza le bienvenu parce que ezali kambo ya motuya oyo kosala ete efongola mokili na biso ya Congo efongola mokili na biso ya Afrika pe efongola moto moyindo bipia biso azali kati na mokili yango toli ko senga na bino ete bosa adhérer massivement kati na likambo oyo pona libération ya mboka na biso ya Congo mpe ya Afrika. Merci mingi pona libération ya mboka na biso ya Congo pe ya Afrika bozali ko senga mingi na baye nyonso bazali bana ya bilaka baye bazali na elembo ya mvuluzi Kisimo Kimbangu baluka ndenge nini bakoki kosadere na kati ya mouvement prophétique oyo tobengi yango BBMK. Yebisa biso na bokuse toyokaki sango ya livre ya Kukele esi ekomi awa na Cape Town ou bien nanu ekomi te. Ingeta donc livre wana Kukele ezali livre moko ya esengo ezali livre moko ya mabombami ezali livre moko ya bofungwami parce que mutu nyonso akotanga livre wana akozwa mapamboli ya bonzambe et livre wana bandeko ezali déjà kokoma lobby mardi et mercredi ekozala déjà en vente donc mutu nyonso tout oyo alingi livre wana Kukele oyo ezali inspiré et pa ya moko Tata Kimbangu donc oyo nyonso alingi amona to atanga mabombami ya mokili na biso nyonso oyo esika mokili bandi esika mokili komi pe esika mokili ezali kokende pe esika mokili ekozonga tanga livre na ya Kukele oko comprendre bonzambe ndenge yango ezali kokende. Est-ce que livre ya Kukele yango ezali ko remplacer Bible ou bien wana ezali na ba dimension spirituelle mususu o ezali juste kolobela mambu ya bokoko na biso ou bien makambu ya biso baile? Donc livre wana ezali livre moko esangisi makambo ebele parce que batalisi bonzambe ya chaque race kuna na kati et livre wana Kukele etalisi même création oyo ya mokili mobimba parce que oyo babetra biso na Bible ezali mwandambo ya moke oyo bapesi histoire ya bana ya Israël seulement
nangwa mabomba mi ya batu bazozozo basangisi bakole kole mais livre oyo tozokoloba kokiele ezali inspiration tata Kimbangu atalisi mabota na mabota ndenge nini mabota eyela kati na mokili oyo bankoko ya liboso oyo nzambe asala depuis mokili ezali mokili bankoko ya liboso nzambe asala bauti wapi doboko découvrir nyonso tu na kati yango na todi kosenga na bino banso ete livre oyo esengeli moko na moko azala nango esika ye azali parce que ako comprendre pe ako fungwama tango tolobi kokiele engeloba ete tongo etani kukiele engeloba ete longwa na pongi longwa na molili tongo esili koya parce que biso toyi kolala kaka pongi te loposo moyindo alala pongi ya libela yango na livre oyo eye kozongisa biso makanisi eye kozongisa biso mémoire eye kolongola biso na pongi mpo ete tokoma susu bato parce que tozala susu bato te mais cette fois-ci livre oyo akotanga yango akokoma susu moto akozala complet na bonzambe na ye matondo leke. Merci mingi ndenge tokutaki koloba évolution ya BBMK awa na Afrique du Sud to na Afrique australe ndenge bozali komona sango oyo bozali kopesa to message oyo bozali kopesa baike bana ya mboka to baye babiangami bana ya Congo to bana ya bilaka bazali kozwela yango ndenge ni ingeta oyebete likambo nyonso tu na ebandeli ezalaka na mwa kokoso likambo nyonso tu kati na mokili oyo ebandeli nango ezalaka mwa kokoso mais au fur et à mesure tozali koavancer bato bazali kotuna mituna pe tozali koprogresse et na minute oyo boye mwa progression ezali koya bato bazali kobenga pe mwa ndambo ya bato bazali déjà koadere donc ezali pena sango moko malamu yango tozali kosenga penza ete na bandeko baye bazali koyoka biso pe baye bakolanda biso ezali pena yenge mingi boya bokota pena kati na likambo ya BBMK parce que yango nde moto ko libérer Afilika yango nde moto ko libérer peuple Congo yango pe ekopesa kimia kati na mokili na biso matondo mingi tokoleka pe mbala moko epai ya fumu na mopanzi awa tomeka pe kotuna ye matondo fumu yebisa biso sango nini oyo omemeli biso mukumwa lelo oyo baiki bana mboka bakoki kolanda yo na miniti oyo matondo mingi koko ngai na mesanaka mingi soki nalingi naloba nayembaka mwa loyembo mokie mpona kozwa mwa loyalo na mpeve ya bwanya na mayele soki okopermetre ngai mwa nzembo moke kaka ebongo toleki na mituna na yo likambo eza te okoki koevolue na nzembo na yo Tata Kimbangu atungi die yalake yala munza ya mvimba Tata Kimbangu atungi die yalake yala munza ya mvimba yalake yala Tata Kimbangu yala yo yalake yala munza ya mvimba matondo mingi toyembi kaka ke Tata Kimbangu umela arenye libela na libela yende nzambe ya banzambe donc ngongane se koki message oyo nga na memeli batu lelo ezali nini message na ngai naza kobeta sete makasi biso baindo tata ala kaka biso ke bisika tozoko kende tokozalaka libéré tokozwaka bonsomi na biso tokozala libéré comment tokozala libéré spirituellement physiquement et scientifiquement. Ce qu'on a période biso to komi. Toyambi déjà Kwatulendo azali déjà en personne. Malgré ta bombi kombo ya Kwatulendo, abimi na kombo ya ke papa tuzolana, cela veut dire to lingana. Kombo ya fonction o ya ko jouer na mo mikolo côté le mamba ko benga e Kwatulendo. Yende bilaka o biso tuzali kozela. Bon lokola yesa monani. Porte na biso bana ya bilaka eza ya kofungwama siko tokomi na ngonga oyo mwana ya bilaka bisika nyonso tu azali atikala susu na kati ya distraction te atikala susu te na kati ya koswana na kati ya koyimayima kati na kinto adi to na kati ya mangomba nyonso oyo ebelelaka Tata Kimbangu donc message na biso message na nga na mokolo lelo ezali ke bisika biso tokotambola toyeba yango soko kutani na mwana ya bilaka oyo asa bandi kokende kokweya
simba ye na loboko telemisa ye kobundisa ye te yo telemisa ye po yo so yebi ye ayebaki makomi kokwea yo mutu ozala kotelema sala nini telemisa ye yebisa ye tata ngongeseko ekoki tongo eseta etani kukiele la vérité éclate vérité autre la vérité éclate cela veut dire tolongwe na kati ya mpongi tokomi ya kolamuka donc c'est que tozo kolala société tokomi ya kolamuka miso za komona tozo komona ki oyo koko vala oyo koko lobela oyo koko kalala donc toza komona siko message nanga kozala nini kati na kati ya bana ya bilaka to kati na kati ya bana ya kintwadi bana ya tata kimbangu makuku matatu mala makongo libanga moko ya bonzambe oyo tobengi libanga ya tata kimbangu libanga moko ya bonzambe oyo ya libanga moko ya politiki oyo tobengi libanga ya tata Diangenda pe libanga moko ya science oyo tobengi libanga ya tata kimbangu kiangani tokoti siko na kati ya calendrier na programme ya tata kiangani moko kisi ya bilaka tangu tata kimbangu azaki kolakake ngai moko na kozala representant ya roi wana ye tata kimbangu ye wana tata kiangani representant ya roi ye wana nde tata kiangani bato baza kozela mutu aliputa kobima po ya korepresenter roi mais ok ya longo na liputa tikala na costume ye nde representant numéro 1 oyo akopresenter nani le roi pungu kwa tulendo tobengi tuzolana na kati ya mokili po tuzo kofuta nyunga musu ya musuni tata kimbangu aza na kati na musuni ye wana tata kiangani roi akoya na musuni ye wana tata nani tuzolana sikoyo lokola roi esa ye nzambe moko pe azali sikoyo bokonzi ya bonzambe bapesi na tata tuzolana bokonzi ya mabele oyo tobengi ya bachef coutumier si bapesi na tata tuzolana sikoyo bokonzi oyo ya kokambana yango tobengi politiki etikali sikoyo tata tuzolana akende osala nini akende kozwa ngo na baye bazokamba mboka ayebisa bango ngonga na bino eseko ekoki esili ekomi ngonga na biso ya bana ya bilaka soki bango baboyi na bokonzi wana tozwi libanga moko deja ya bonzambe tozwi libanga moko deja ya science totikala na libanga ya bokambi oyo tobengi politique ese bango boya kopesa biso bakoboya te bakopesa biso bokonzi wana soki baboyi nde makambo manso mafungwami oyo ekolakisake nzambe abandi sikoyo konyonga bato mpo basala nini batika bokonzi ye moko azwa bokonzi na ye biso bana ya bilaka biso bato tokovandisa tata na kiti ya bokonzi na ye biso nde tokotalisa mokili ke tata yeyeyo moto akokamba biso mpe yeyeyo na banza mwa moke na telemi wana matondo mingi tolandi bino na bokebi nyonso je crois que ofungoli parenthèse moko mpe ya mwa makasi interpeller pe conscience na biso esika moko olobi tata kimbangu kiangani ye wana mutu ako présenter roi epai ya bato ingeta koko mais soki tozongisi makanisi na biso na sima totali na baprofesi ya Simon Kimbangu na profesi ya Mbuluzi Kimbangu alobela phrase moko aloba na kati alobi ngai moko na kozala représentant ya roi oyo akoya représentant ya roi oyo akoya na contexte oyo lobeli c'est-à-dire représentant wana elakisi ke ye moko ako représenter roi ou bien ye moko ako présenter roi na miso ya bana ya Congo meka mpe komanyola biso esika wana moke ingeta koko matondo mingi na motuna na yo etoni na bwanya pe mayele kati na bokebi tokozongisa yango pe na bwanya na pe mayele tata Kimbangu abimi abatami kati na tata Diangenda papa Diangenda sali musala na ye sili siko po abima ko batama pa ya nani epa mokokisi ya bilaka tata kiangani siko lokola ye tata Diangenda lobi ngai nde kiangani tata Kimbangu alobaki ngai nde Diangenda tata Diangenda lobi ngai nde kiangani bango na molimo basi basali misala na bango musunyeko ekoki basoni na mokili ya molimo lokola ye nzambe alobaki na koya na kovanda na kozala na bino libela na libela ye wana tata kiangani afanda na biso libela na libela sikoyo poto kokisa bilaka ya tata Kimbangu kolobaki ye moko kozala représentant légal ya nani ya roi wana mais na bakimbangiste na biso batoza na bakintwali na biso batoza na banzela soit disant bana ya tata Kimbangu tolobelaka makambo tata Kimbangu
sikoyo faut tosolola mpe tososola tata kiangani asa tata kimbangu to tata kimbangu te na bato bayebi tata kimbangu na kati bayebi ke tata kiangani nde nani tata kimbangu il y a 21 accomplissement ya libération ya l'homme noir moto moindo nyo surtout na mokili accomplissement il y a 21 na liputa accomplissement ya moindo nyo surtout na yaki pona kosala sacrifice ya kolongola moto moindo na boumbo tata kimbangu diangenda kontima accomplissement na musuni na bonzambe tata diangenda zaki ko représenter bonzambe yende pape ya monde papa diangenda de pape ya monde ya mobimba muta wa kopesa liloba ye peta mabimi asali nini akoti na pata ya kiangani yende mokokisi ya bilaka ni ya kokisa bilaka oyo ya la kaki ba tutangu ya zalaki na liputa tango zalaki na liputa alakaki batuma makosa lema malongwa te ya zalika parce que soki tokei na ba témoignage sacré pe ba témoignage secret ya tata kimbangu oyo amonani na batata amonani na ba mama atalisi bango ngai wana nafani na kamba kia ngani na bango bakibangise bandimi te baope bandimi baza mukie na biso pe na kitwali tondimi te baope bandimi baza mukie siko lokola tata kia ngani ngonga na ye ekoki po abimisa roi c'est que roi il faut azala déjà na kati ya bilaka roi koki koyota libanda ya bilaka te roi fa azala na kati ya bilaka roi pasali nini aye tata kia ngani pasali nini ayambi roi siko banzinga ya tata kia ngani baza na boyebi te ndenge tata kia ngani ayebi ke oyo roi na ba misusu bazomona kaka écrivain aye kaka aye memiso kukiele mais baza koyeba te ke roi ngo ye wana le roi divin tango ye azolobaki na ye na trois pouvoirs aye na trois pouvoirs c'est qu'aye na pouvoir azwaki na tata kimbangu aye na pouvoir azwi na tata diangenda aye na pouvoir oyo ekoki eye po ekokisama na tata kia ngani mokokisi ya bilaka na banda na tele mwa moke wana ok tolandio na boke binyoso yebisa biso noki nani aye na trois pouvoirs moto aye na trois pouvoirs wana papa Tuzolana na banza olaninga muke tolandio na boke binyoso siko lingo yebisa biso ke pour le moment muto azali lokola roi ya Congo ezali papa Tuzolana azali lokola te roi ya Congo oyo akukamba mabota nyonso roi oyo akopesa nouvelle ordre ya monde komo na ye papa Tuzolana fonction na ezali pungu kwa tulendo nzambe ya bokasi bonso ye wana nde abata misiko na kombo ya Tuzolana ye nde mutu akopesa nouvelle technologie ya monde ye mutu akopesa nouvelle ordre ya monde nouvel enseignement nouvelle religion cela veut dire tolongwe na binzambi nyonso tu tokozonga siko biso nyonso po batuso bakomi na reconnaissance na tata kimbangu donc ekomi elukambu ya sika mpona baindo nyonso na banda na telemi moke matondo mingi touti kolanda koko na bokebi nyonso koko kalala ndenge auti komanyola na bokebi nyonso maye matali boyei ya roi divin oyo babengi ye na kombo ya ndenge ye alobi mfumu Tuzolana pona yo likanisi wana omoni yango ndenge nini ingeta mfumu makambo oyo fo kotala ngo na musika omoni maye esalamaki le 6 octobre 2019 esalama na note 4 na mokili nini esalema le 6 octobre 2019 donc ba chef coutumier nyonso tu ya mboka ya Congo donc faut peuple ayeba likambo ba chef nyonso tu ya les 4 ko ya mboka ya Congo na basangana te bango nyonso tu ke ba moindre oyo bankoko baza kotalisa bango ke non oyo aza koya wana zali Moïse na bino na on esalama te na mboka ya Congo mais basangani bango nyonso pe bazali d'accord balobi te mutu yango ye wana mutu nyonso tu azalaki na bete ebongo le meso moindre bukonzi yango na zwa yango nanu esalama te depuis Congo et Congo nanu esalema te likambo wana donc bato mayele baza kopusa makanisi musika balobi mutu oyo totalela ye malamu soki totali malamu te tokoya kosutuka donc mutu mayele
il faut à comprendre muta bo sosoli esengeli asosola makambo nini ezali koya pe makambo nini ezali koleka na mboka ya Congo parce que bilaka ya tata Kimbangu il faut to landela yango penda à la page ce que à la page te bandeko okoya ko sotoka alors to boyi ndenge tata na biso kala lobite eza malamu te muto sotoka ce que yozali koyeba telemisaye ekozala ye matondo mingi koko toza kolanda bino na bokebi nyonso parce que batu pe bazolanda biso ba téléspectateurs na biso ba chers internautes bakozala na posa to meka komanyola likambo yango na bokebi nyonso po ete bango pe basosola ba chef coutumier ndenge outi koloba awa les 6 hein le 6 août voilà le 6 août ba chef coutumier le 6 octobre pardon le 6 octobre ndenge outi koloba awa ba chef coutumier basanganaki bazwi bokonzi nyonso bapesi yango epai ya tata Tuzolana tinu Tuzolana donc eza ko signifier nini meka ko manyola yango eza ko signifier nini effet ya ba chef coutumier kozwa bokonzi nyonso bapesi yango epai ya tata Tuzolana spirituellement elakisi nini mfumu elo na fo yeba na rôle ba chef coutumier kati na mokili yebisa biso batu pe bazolanda bayeba rôle ya ba chef coutumier ezali nini. Et puis, fait ya kozwa bokonzi balatisi yango epai ya tata Tuzolana ezali na effet nini ou bien elakisi nini meka ko expliquer biso ingeta chef coutumier azali muto oyo nzambe apesa nguya atalaka mabele ona kati na mabele o nzambe asala ezali na bomengo ya ndenge na ndenge alo yo kaka muto mokili lokola ba oyo bako kresa lokola ba diamant soko ke na makasi na yo okene ko créer diamant saki osenga permission et pas ya chef coutumier okozwa te ata ozana bonzambe na yo ya ndenge nini ata ozana bosatana na yo ya ndenge nini soko ke pa ya chef coutumier et okota na mabelene na nko et ozwa diamant to ozwa iloko songolo to mpakana yebake te okozwa te parce que nzambe mutu apesa ye responsabilité wana atalaka mabele atala na ba ebanso tout bazali tout autour na ye siko batu wana ba chef coutumier parti na biteni nyonso to ya mabele bazali bauti na Kasai na Equateur na ba Congo soki wapi na ba Kivu ba ye bango nyonso tout balobi ete ingeta bakoko bazali kotalisa bango ete moto azali koya oyo bino bokozelaka bokende boyamba ye makolo na ye ekoki kotuta mabele te boluka poso léopard bopesa ye bokonzi nyonso bosangisa ba force na bino nyonso tu bopesa ye bobieka ye lokola mokonzi dona minute oyo basangisaki bakasi na bango nyonso tu bapesi tata Tuzolana donc na minute oyo aza su tata Tuzolana te akomi ntinu donc king le roi Tuzolana balatisi ye bandeko bainvestir ye ezali sekite donc ezali na kati ya manaka ya tata Kimbangu donc soki tolandi na bokebi nyonso programme oyo ezali kosalema ezali na kati ya programme ya tata Kimbangu ingeta ezali bongo matondo mingi yango pe tolobaki sujet na biso ya mokumu lelo ezali pla ya tata Nzambe pona mboka na biso ya Congo ingeta parce que toza komona yango soki totali bien c'est comme si politique ezali na plan na yango bato mususu pe bazali na plan na yango et bino pe boye na likanisi ya kolakisa na population pla ya mvuluzi Kimbangu ingeta alors bon meka ko expliquer biso na bokebi nyonso tokoki kolekisa micro epai ya koko kalala bon meka ko expliquer biso na bokebi nyonso pla ya Nzambe pona mboka na biso ya Congo ezali nini oyo peuple akoki ko retenir matondo mingi koko matondo mingi eyano na ngai ezali boye mboka soki ezangi bonzambe eza mboka ya kokufa mboka oyo ezangi bokoko eza mboka ya kokufa mboka oyo ezangi bakambi to bokambi ya mboka eza mboka ya kokufa na plan ya Nzambe na biso Nzambe ya bakoko oto bengi munza ya mvimba kaka dikaka mvuluzi ya nkanda ndombe tata Kimbangu na plan na ye moto moindo il faut azongila nanu bonzambe na ye kuna na bonzambe na ye nda kokuta bokoko na ye kutimi na ye
ndenge nini ya kokamba mabele na ye ndenge nini ya kokamba biloko nzambe apesaki ye pona evandeli ya mabele na ye. Mais tokati yote koko meka mpe ko expliquer biso bokoko ezali yango oyo bazo benga yango neti culture. Bon, soki tolobi bokoko ezali culture tochekaka na français, mais soki tozuso tia culture yango na lingala to na monoko na biso okomona ke ezali bobiso oyo eza kotambusa bokoko na biso. Po bokoko na biso yango nde bombi bonzambe na biso. Nzambe abatami kati na bokoko na biso. Po biso bana toyeba bonzambe na biso, toyeba yango kati na bakoko na biso. Kuna nde mabomba mi nzambe apesaki na bakoko. Siko soto totali mabomba mi ya nzambe apesaki kati na bakoko na biso, tokomona likabo ya nzambe oyo apesaka na bakoko na biso ya motuya eza mabele. Kuna na mabele nde nzambe atelemisaki bakambi ya mabele oyo tobengi ba chef coutumier. Bankumu ya mabele bango nde nzambe apesaki bango mabele pona nini bakamba mabele. Kobosana te koko nzambe soka apesi bino pouvoir ya kokamba mabele, apesi bino pe pouvoir ya kokamba mopepe, apesi bino pouvoir ya kokamba moi, apesi bino na pouvoir ya kokamba nini sanza. Po nyonso bokoloba na se na likolo pe koye ekolobama oyo bokoloba na likolo yango pe na se kosala nini ekolobama ekosalama yango. Plan ya nzambe biso nanu bayindo toyeba yango bayindo ya yambo nanu kati na Congo tozonga kati na nzambe na biso tobengi tata kimbangu. Kuna nde tokoyeba valeur ya biloko ya pesaki biso, valeur ya mabele oyo ya pesaki biso. Kuna nde tokoyeba valeur ya bokoko na biso, tokoyeba pe valeur ya ba chef coutumier na biso kati na bilaka oyo tata kimbangu apesaki biso. Na banda soki na meki ko Tolandio na boke binyonso. Donc soki tolobi plan ya nzambe pona mboka na biso ya Congo ezali ya liboso nano selon point na yo ezali toyeba nanu tata kimbangu. Et na sima ya koyeba tata kimbangu nde akopesa biso ba valeur ya biloko oyo ye atiaki kati na biso nde tokoso ba valeur ya mabele, ba valeur ya mopepe, ba valeur ya moi, ba valeur ya biloko nyonso wana. Et puis ba valeur pe ya batu oyo nzambe apesaki bango bokonzi ya kokamba mabele wana oyo tobengi bango ba chef coutumier ingeta koko pona yo na likambo wana omoni yango ndenge nini plan ya nzambe pona mboka na biso ya Congo. Ingeta makambo ezali ya motu ya fo batu bayeba na kososola. Omoni mboka na biso ya Congo nanu wana mboka kaka ya pamba babengi yango deja Congo. Ok, Congo eza kombo ya nani? Congo ezali kombo ya nzambe oyo asala likolo na se kombo na ye Congo. Parti wana ya mabele apesa mpe kombo na ye Congo. E bato babotami wana apesi bango kombo ya Congo. Capital nango apesi yango kombo pe kaka ya Congo. Mais bato fo bayeba valeur pe grandeur ya Congo. Mais nous on a biso boye toza ba Congo, c'est-à-dire toza banzambe. C'est le seul pays au monde oyo azui kombo ya nzambe. C'est le seul pays au monde oyo ba peuple ba bengi bango ba Congo. Na bien Congo avec K. Donc c'est le seul pays au monde où ba habitants ba bengi bango ba Congo. Mais ezali kama moko ya kosakana na mote. Donc mboka kaka komona eza mboka moko ezali sacré. Ezali na bilaka na yango depuis bonkoko na biso. Mboka kaka komona ka mboka ya Congo. Donc ce n'est pas n'importe quel pays. Ce n'est pas n'importe quel habitant. Mboka kaka to mona to négliger wana et to lelo bat bakim ko sakana na yango et bat bakim ko sakana même na ba chef coutumier yango to komi lokola ba papier. Oh babunisaka kaka bato oyo bazali na elengo. Yango moni na plan ya tata kimbangu abi bopesa na lo bato oyo bazwa batonga bamboka na bango basala nyonso bakosala pona ni biso to bungisaka makambo yango. Sikoyo tana ngo ekoki tozoko zonga sikoyo tozobeta shit libre. Donc tozoko zonga sikoyo na sima po valeur wana e bana komona na mokili bato mobimba na kat na mokili bakoyeba te
bato wana bango nde bazali banzambe. Nzambe avandaka kuna, nzambe aliaka kuna, nzambe alalaka kuna, nzambe atambolaka kuna. Donc bazali peuple moko sacré. Yango nde muto kopesa kimia kati na moko. Yango moni même président Abdou Diouf aloba ete si le Congo est malade, c'est toute l'Afrique qui est malade. Or Afrika yango nde muto kopesa kimia kati na mokili. Pa mboka ya Congo. Likambo ya Congo. Ba Kadhafi bazali kozela Congo. Bango koyeke makambo yo osala avec Mzee Kabila aleki na ye. Bango bakasi osala manda avec ki baluki eloko ezate. Même président ya assemblée ya Côte d'Ivoire ayaka alobi mais ba congolais tozo kozela bino. Ni bazo kozela biso na yo. Président Moubarak azo koloba ete le Congo c'est un pays de négro africains. Donc ba secret surtout ya mboka to ya mokili mobimba to ya bayindo ezali na mboka ya Congo. Mais ce n'est pas n'importe quel pays. Si vous avez un marque congolais à Miyebi na yete, le groupe va changer en qu'on a caillé comme une scène. Nous surtout à Bapaye Koti, nous surtout à Pama Ekoti, et Miyebi sous soutien, il fallait la boca à Bangote, et t'as les réussite à Tokon. Mais si on s'en va à Salanini, à Lingazon, ils appuient sur la Isikawa. Il y a un mot qui est commis en danger. Donc on va bambou les akonoka, et ouragan, il y a un but, écoute, les anos et bandedi, pas quand même crèche, mais. Mbula oto soko kota ekozala opesi mbwa boy. Matondo mingi koko tolandi bino na bokebi nyonso nzambe alingi azongela mokili donc tolingi kozonga makambo nyonso ifo banda zéro ndenge balobaka compteur ifo banda zéro. Est-ce que koko makambo ya compteur ko banda zéro ezali na rapport na bambula o eza kobeta? Ingeta parce que ezali belembo. Parce que faut ba ye barete mokili e banda na Congo. Local mokili banda na Congo. Les lois sont basés au Dondwa, au Amérique, au Chine, au Gaïboy, et ça bangote. Bangi bande va se faire, on dirait bango, mais ça la mot bangote. Si vous il faut pas comprendre que non, mon kilibana na Congo, qu'est-ce qu'il faut? Il faut ma chute libre, il faut ma ouragan, il faut ma kamoyendenge na ndenge. Pour ba tout tango, bilo kanisa ko salma, ba ko luka nzambe ya solo. Nzambe ya solo mais ça problème nini? Ya mo tata ki bango bagete, ba problème ni surtout ya mokili. Ba ko résoudre ngo wapi? D'accord. Matondo mingi ba problème nyonso tu ya mokili ba ko résoudre yango na Congo ndenge tozali kolanda ba ndeko na biso bazali ko meka ko expliquer biso ndenge to ba tango nyonso to yambaka batu po ete connaissance o bango bazali na yango yo na ngai to ko profiter na yango awa to sala ka émission ndenge to lobi les analyses spirituelles meka ko raisonner de manière spirituelle maye bande ko bazali ko loba sur le plan spirituel tozali ko zwela yango ndenge ni depuis mboka na biso tozali ko kende ndenge ni depuis maye mazali ko salema ezali ko loba nini koko soki tozongi lisusu meka mpe ko manyola biso na bokebi nyonso la fois passée to sala ki émission bolobela ki makambo ya prophétie ya mbuluzi kimbango nini oyo koki ko lobela yango lisusu lelo oyo ezali na kati ya prophétie wana par rapport ya ndenge mokili ezali kokende oyo ba téléspectateur ba oki ko retenir omoni ba prophétie tata kimbango ezali ebele mais naza ko pesa bato oyo ezali récent oyo eza ko sala ma mikolo oyo nini eza ko sala ma mikolo oyo oyo komama to elobama na ba prophétie ya mbuluzi kimbango engeta tata kimbango lobi na kati na prophétie wana mboka ya Congo ba mingizila bakoya ebele abenge bango même na kati soko tali na kati na prophétie babete bakuya bakotonda na mboka ya Congo bako envahir mboka ya Congo bakozwa même bomengo nyonso tu ya Congo et bako sala même alliance na bana ya mboka do ba traître mais kozala mpasi mingi pona bango albete première indépendance et kozala mieux par rapport à deuxième indépendance ba oyo wana bakuya bakotika babiloko nyonso tu pe bakopakata mbango et mingi bakokufa. Alors bien première indépendance vous allez mieux par rapport à la deuxième parce que ba traître ba koti ebele ba traître biso moko na bana ya Congo et ya mi balé ba kuya o basiliko ya oyo mpasi to sana ngole lelo oyo mboka ya Congo eza na maboko na biso te na mindele ndombe na biso moko bayindo to komi donc anakati na embrouillement ngoko sakana te peuple Congo aza ko yeba na susute peuple Congo aza ko se retrouver susute bazali ko boma ba chef coutumier bazali ko boma peuple bazali ko boma presque tout le monde donc mboka comme na insécurité pourquoi bakuya baye
kasi tata kimbango lobete première indépendance et cause la mienne par rapport il y a deuxième indépendance oh to ça cause la minute donc faut battre ça la ligne de temps yango na sina na kosenga na pa ya peuple Congo ba comprendre ka ba prophétie ba yeba ka ba prophétie ya o ezali ya bobango parce que mboka nyonso tundenge mfumu asili koloba etambola kana prophétie faut ko yeba ki bonzambe o ya bino nini eloba mina histoire o ya bino mais biso nyonso na tokipaka te mais toyebi histoire ya Rome toyebi histoire ya Vatican toyebi histoire ya Israël mais ya o ya biso moko propre histoire toyebi te yango même le monde balobaka ete la vraie histoire ekozala kaka écrite na bana ya mboka oyo te mondele omoni lelo te ba professeur ya ba université ya ba égyptologue baza koloba ete mondele akosi biso mingi na ba livre na ye akoki jamais koloba la vraie histoire ya ba yindo yango lobi te bosomba susu ba livre na bango te Théophile obenga azali koloba yango matondo mingi koko tozali kolanda yo na bokebi nyonso tosomba lisusu ba livre te pamba te mundele akosi biso mingi toza ko évoluer na bandeko na biso malembe to découvrir nini oyo ezali na kati na mitema na bango nini oyo babongiseli yo na ngai na mokomo lelo po ete tokoka koprofite na yango tozongi mokesi makoko outaki oloba likambo moko oyo epretaki mpe lisusu attention na biso olobi mfumu tuzolana bapesi ye bokonzi epai ya bachef coutumier c'est-à-dire bapesi ye bokonzi ya mabele epuis balatisi ye mpe bokonzi ya bonzambe etikali bokonzi ya politique meka mpe komanyola esika wana na bokebi nyonso parce que bato bazali kolanda biso bameka mpe kocomprendre eloko nini bolingi boloba esika wana nani apesi ye bokonzi ya bonzambe e nani apesi ye bokonzi ya mabele epuis nani faut apesa ye bokonzi ya politique ingeta na kasi mfumu alimbolaka ngo pena kitoko mingi mais tokoloba boye nkamba oyo kaka nkamba wana ezali terre sainte na biso bayindo do moyindo nyonso tout il faut yeba pe achaka na mutu ete nkamba ezali terre sainte na ye ndenge barace nyonso kati mokili bazali na ba terre sainte na bango wana ya bango ezaka ya biso te ndenge bamizima bakendaka na mek ndenge mpe bato misusu bakendaka na Vatika amekoma wana eza ya bango biso c'est nkamba donc kamba na bomonaka wana eza na vibration mosusu donc nde tomonaki mpe banani pape autaki konome bacardinal mikolo euti koleka bautaki presque bapays ebele biso mpe tozalaki kuna nde problème na biso siko nde yango wana manyola lokola tomiyebi te lokola tomiyebi te ke tozwa banzambe tokomi kokende epai ya bana na biso baleki na biso babana kokorone biso nde erreur toza kosala yango wana oke biso toza na nkamba terre sainte wana bandeko ezali représenté na mutu moko oyo babengi Tata Kangana donc Tata Kangana azali ko représenter valablement Tata Kimbangu donc yende wana donc ye nyonso donc ye wana yango même tata tozolona bayebisa ye pa yeme Tata Kimbangu ete likambo nyonso oyo kosala koko na ngai kuna il faut ayeba yango monete tata na biso na tozolana ako respectaka makambo ya Tata Kimbangu de A na Z soki Tata Kimbangu na biso sala A akosala yango moni nyonso tata wana zali kosala il faut wapi il faut na nkamba et ba chef coutumier lokola bakotalaka mabele directement babieki ye mokonzi na biso yo wana do bapesi responsabilité ya mabele do kamba yango bake na nkamba bake kutana na nani bakoze kutana na Tata Kimbangu Kiangana asa ko représenter nani yeme le grand esprit Congo ayesu sukuna abieki c'est-à-dire ba pouvoir ne surtout ezali surtout tika na pouvoir moko ndenge mfumu na biso asili ko limbola yango pouvoir politique mais pouvoir politique obotika ina yango oboza koloba wana est-ce que bakonzi na biso ya mboka est-ce que bazwa pouvoir wana na libanda est-ce que bango bakolinga kopesa pouvoir wana epa ya mfumu tuzolana ingeta bakolinga te kasi bakolinga te ndenge nini kasi bakolinga ndenge mfumu asili koloba tata tozolana za kolanda injonction ya Tata Kimbangu malembe parce que 2021 ezali débarrage ya makambo nyonso 2021 alors
Tata Kimbangu aza kosala makambo na ye lentement et sûrement. Batu wana so okena bango na pressé et ça on dirait mais oboki bango maseke. Bako sala oni so c'est ba sala. Mais tango olinga ba sala ndengo wana. Kanda ya Tata Kimbangu esika ekotomboka. Et tango kanda ne kotomboka, nde esika komona la guerre de tous. La guerre wana sikodo guerre wana soko za en ordre te. Yebaka ete en solo mboka elaka uyo kokota. Matondo mingi koko tokozonga na esika wana ya guerre parce que na ba prophétie ya Mvuluzi Kimbangu na ba prophétie ya Tata Kimbangu eza na esika oyo pe alobelaki guerre spirituelle ekosalema. Toza kozonga epai na yo koko tozongi susu awa mwa muke touti kolanda koko ndenge auti ko expliquer motuna na biso totunaki ndenge olobaki ete ba chef coutumier ba zui bokoko to bonzambe to pouvoir na bango nyonso balatisi yango epai ya mfumu tuzolana et bonzambe pe balatisi epai ya Tata Kimbangu Kiangani et puis boye sukolobake etikali politique a récupérer pe pouvoir politique mais quand un peu ko expliquer biso selon connaissance na yo nani oyo apesaki bokonzi ya bonzambe et ba chef coutumier ndenge bouti koloba est-ce que bokonzi ya politique akozwa yango ndenge ni matondo mingi koko eyano na ngai ezali boye botika koyimayima bobanga eloko te bisengo na bino ezali oyo nzambe aponela bino utakala atako mikakatano ezali konyokola bino bana bokolonga wana message ya tata bi ata mikakatano ezali bokolonga po bisengo na bino na ponelaka ngo bino utakala ezalaka nango topesaka tata mokongo yango bisengo na biso pe esaki nini ekendaki mosika kozonga kati na tata bisengo na biso esali nini ezongi kati na biso solo ndeko na ngai ba chef coutumier rôle na bango tango mindele bayaka na mabele ya Afrika bakutaka gouverneur te bakutaka président de la république te bakutaka o docteur munganga zo kolata te biloko na mato yake komika muta maladi te bakutaka bankumu ya mabele kuna nde esika babotolaka bokonzi na biso babotolaka ngo na maboko ya président de la république te babotolaka ngo na maboko ya bankumu sikoyo tokomi na ngonga ya bankumu soki toke na politique pote tata tuzolana azwa bokonzi oyo ya kokamba nango tobengi politique bato baza kokamba na système ya bamindele na programme ya bamindele ok programme ya bamindele ekoki jamais kopesa biso avantage na kati ya Afrika ezali mpona kozongisa Afrika na sima ok programme ya Tata Kimbangu ezali po moto moyindo azongela bonzambe na bokondi na ye mpona kokamba mokili mobimba tokei na oyo lisusu moke liboso président oyo azali na Congo azali limité kaka na Congo aza na pouvoir te liboso ya France ni ya Belgique ni ya États-Unis te mais tandis que oyo aza koya États-Unis akonyata yango France akonyata yango o Europe mobimba ye azwa nde po anyata yango yeba tango tata Kiangani akotelemisa tata tuzolona na kiti ya bokonzi bapese fonction akomi le roi pungu kwa tulendo satana akorenye lisusu na mokili satana akorenye lisusu na mokili lingoma moko ekozala lisusu te bazo kobelela o Jésus Christ est le roi des rois ekozala lisusu te lingoma moko lisusu ekozala te ko ba musulman bazo belela ala ekozala lisusu te mais bato ya magie bakokende wa yoka nazo kosisa koko lingoma moko lisusu te ekozala o bango baza bato ya Illuminati o bango baza bato ya Maïkariste o bango baza banani soki baikakariste message na nga nazo ko adresser na gouvernement oyo ezo kokamba pour le moment na Congo yango oyo 2022 gouvernement ekokota na 2022 te baza kuna nzela ezate nzela na biso ezosuka na 2020 21 kuna na 21 nde sika ba Belge bayebi ke tokokima tozonga kuna na Congo kuna ba Américain bayebi ke na 21 il faut tozonga wapi na Congo mais ba Indo nyonso tu baza na kati Europe o bazali nzinga na kati ya mokili bayebi te ke mindele kala mingi te bakopakata mbango bazonga na Afrique siko mindele soko bayebisi ba Indo wana
bakozanga esika na Afrique bango mpe bazozelelaka esa nini ekoka mpo na bayindo na bamindele bapakata mbangu bazonga roi oyo aza koya Kwatulendo ye aza koya mpo azongisa yenda na direction normale oyo tata atiaki ye yenda mitindo nyonso oyo kobanda wuta na Congo na centre ya Congo na bassin cuvette centrale ya univers de la terre esika nzambe avandaka na mosuni esika mpe nzambe avandaka na molimo nde kuna na Congo nde nzambe oyo aza na likolo tata Kimbangu ya Ntungunu ye wana nzambe oyo aza na surface ya terre tata Kimbangu kia ngani ye wana nzambe oyo nde azali na en bas de la terre na se ya mabele trois pouvoirs wana sikoyo tata kiangani na période tokomi lokola yebisaki déjà na ba chef coutumier bino makambo ezali ya bino ezali ya bana ya bilaka boko ne koluka bango ba chef coutumier baluki tata ya bilaka bazui tata ya bilaka asani aye ya solo bokonzi oto zakoloba kolo nango yeyo to sala nini to zongisela ye bokonzi na biso basangisi makonzi surtout basali ba pesi na tata tozolana pona nini bango baboyi kopesa ye bokonzi te il fallait batelemela ye baboya mais lokolo ezali bokonzi ya nzambe bamonani kati na bachef coutumier alakisi bango aza koya wana aza mbasi kapita ya kala mutu azamani mutu ya kala tata tozolana oyo ezali 4e fois na vie na ye alata musuni ndenge yo ezali awa tata ndenge nalobaki bobana ekeke ya liboso osaki mabe na limbisi bino nazosi bino na mokili ekeka mibali bosasu mabe na limbisi bino bozongi na mokili ekeka misato nazosi bino na mokili ekeko ya minei oyo soki bokei mutu akozonga susu aza te mpo ozonga bolonga nde bokotikala libela bokofana na mokili bobwanda soki kokufaka ti su te sikoyo tokomi na ekeke ngo yango oyo libération oyo ekosalama baoyo bakolonga bakokota na libération oyo ezosalama tokovivre pour di bon musuni kokufaka lisusu te tokovivre ndenge tata Kimbangu akufaka te aza na bomo libela sikoyo tokovivre lokola tata Kimbangu azali mpo tata Kimbangu alobi tozala na image na ressemblance na ye c'est que kufa ekokima musika na biso siko tala na monde ya politique na Congo président na biso oyo azali pour le moment Papa Tshisekedi il y a pas longtemps je crois bien le 3 octobre non le 6 ou le 3 octobre balongwe na mboka bake wapi na Vatican oui ezalaki le 5 octobre ingeta koko bake wapi na Vatican po bokonzi na bango ezo dépendre wapi na Vatican kuna nde base na bango ezali na Vatican sikoyo base ya Papa Tozolana to ya ba chef coutumier ezali wapi na Nkamba tango akiti ba chef coutumier bazuye bake kosuka wapi na Nkamba nde base ya bayindo nyonso tu na mokili eza na Nkamba sikoyo pouvoir ko bima na Nkamba yango ekoya pona ko engloutir pouvoir oyo ezali ya bamindele ekoavale yango eza lokwa nyoka ya Moïse ezomela bokonzi oyo ya batu misusu nde siko tokoti na période wana yango tolobaki liboso awa na bokoko basi bazosele bokonzi na bonzambe pe basi bazosele bokonzi siko azokende kozwa pouvoir ya bokambi kaka nde tolobi soki baboyi kozongisa bokonzi wana nde sika likama ekwei soki ba chef coutumier baboyaka koyamba ye babeta mabaku balingaki mpe bazala na mbeba na bango me bango na kotala na liso ya bokonzi mokonzi yango yeyo tozongisela ye eloko na ye bapesi ye mpo na nini bapesi ye mpo ba chef coutumier bazalaki na bokonzi na gouvernement aboyi koyamba bango apesi bango mpe bonga te bazwi ebonga na bango bapesi na un civil oyo azodépendre même pas na famille coutumière ou bien na famille royale ocomprendre siko moyen bazwa bokonzi kuna ezali te siko ntango baki kolia pa tata kianga na tala bi te ezali likambo na binote ya bana bilaka boluka représenter bana ya bilaka nde tata Kimbangu atelemisi tata Tozolana ngonga na bino pesa nini ekoki yo tosa mayenga na koyebisa yo nde bokolonga tata Tozolana atelemi koya pe koye na kati ya ba chef coutumier batali na miso habité mokonzi yango yeyo lokola mongese ekoki bakokimela wapi nzela kokima eza te nzela ezaka moko tata Kimbangu nde nzela mokili mobimba koko tokomi na bifurcation siko tozwa one way tozwa nzela moko o biso ba musulman bana tata Kimbangu bake kokota nde na lingombo ezali ya bango te bakozonga na lingombo ya tata Kimbangu ba protestant bana tata Kimbangu bakoti nde na église na lingombo ezali ya bango te bakozonga na tata Kimbangu
Oh, baza, l'église des réveils, oh, la main de Dieu, oh, le pied de Jésus, les deux de Jésus, le ventre de Jésus. Mangomba, nous sommes tous au Kenoku, Kokufa. Mangomba, on est au Kenoku, là, on a 21. Kuna, il y a une catastrophe, il y a Kosakanate. Et si quand nous avons le Kuta, nous avons bimana poissa. Et si quand nous avons le Kuta, nous avons bimana poissa. Nakati ya Kimbangise, basali ya le Kuta, peut être Kimbangu Baza, Bazali. Na kati ya Kintwadi basali ya lokuta pe tata kimbangu bazali yango tata kimbangu abaki bongo lo même sort mwene maimanso mazali na kukuma kubima na poasa siko tuzokile nango na ngongana yango tata kyanga na betaka libaku abetaka 17 mingi botika masumu botika kindoki botika mabe po mukolo wana boya kolelanga yo tata ekozala retard po bandimi mususu azo mayangani amemi mwa nyoka na soka komi akatike na nzete akena mayangani so mayangani esili abimi akazi nyoka na ata mona tata pazo mona bango azo mona police tata mona kango bisika nyonso na kaba babengaka ye grand boussole donc ye nous tazo réunir nord sud est ouest ya monde le grand boussole tata kiangani alors siko politique poto kota na 2021 film o biso bana ya Congo nanu ya liboso tokozwa ekozala pasi pour la nuit témoignage ya tata na mboka kisantu kuna alobi bia tata kimanga yebise boy na lingi na kata siko likambo na ngai likama mukila zo sisango mais na kotinda maladie na 4 points cardinaux ya monde et konika bango nyonso makasi kuna bakokima ba yo zo traitement wapi na Congo pour la na Congo pour nzamba vanda na Congo kuna ndesika akilaki batu po batu batonisa mukili na ye alors ce que le corps mukili beba ki po batu wana bazonga na nzela ya solo il faut bazonga na Congo nzila ya Congo ya ngone mutu sali mukili oyoyo sans nzila ya Congo mukili ko résister te et ko vivre te biso ce que ba peuple congolais tozali banzambe na mulimo pe na mosuni tolati nso tozo kotambola tata kimbango tali la Congo moko ye wana da panzanaki ya mukili na esali et on dit quoi linia réuni sko likambango libangango ezonga libanga moko po batu surtout ba kosambela tata kimbango na nord na sud na est et ouest tata kimbango nde ba kosambela message pe na kopesa na ba église yango toute église confondue bolandanga bien nazali descendant na libota ya tata kimbango oyo na tozana kati na mokili oyo bilaka ya tata kimbango ekoleka pamba te lokola mayebo esili kopola boye bayango ozala oin de Dieu, ozala bishop, ozala nani, o pape, boski mambangu na ngongetikali ya muke ya kotanga, bosa la recherche boluka boye batata kimbangu azalaki nani pona biso. Soki boyebi bokanga mambala moko na ye. Boza na kati ya koyima te po ngongetikali poma ya kotanga. Biso kutu ba oyo tozalaka mate ya pomba tubaye batata kimbangu tokomi ko banga sikolo. Écoute ngai pona zanga mboka elaka te po ote ya tata kimbangu na suko kofi na mboka bilaka te eza passe eza soni ya kosakana te so ote ya tata kimbangu mais o se retrouver na mboka ya elaka na banda la temi moke wana matondo mingi tolandio na bokebi nyonso koko omeki kofongola biso bwanya nde obeti pesete na yo epai ya baye nyonso bazali basali ya nzambe ba bishop ba pasteur batu nyonso oyo bako tangaka kombo ya nzambe oyo pe bako encadraka bana ya Congo na bitonga oyo esika bango bazali basala ba recherche baluka ndenge nini pe bakoki koyeba likambo ya Congo likambo ya kimbangu po ete bayeba pe ndenge nini bakoki kokangama na yango tozongi lisusu na sima omeki pe lisusu kolobela makambo ya nkamba olobeli pe makambo ya Vatican olobi base spirituelle ya biso na Congo to biso baindo ezali na nkamba esika ba chef coutumier esengeli babandaka kokende ko épuiser connaissance esika pe ba mfumu to ba bazali kokamba biso il faut bakendaka po ete bakoka ko épuiser boyebi to bwanya pe mayele oyo bakotambusela yango mokili mais olobi lisusu ete e base ya mindele ezali na ba Vatican ezali na ba mec esika oyo bango bakosanganaka pona ko épuiser pe et connaissance pe nini oyo bango bakoki kotambusela yango mokili na bango mais toti komona mikolo mileki ba mfumu na biso to bakonzi ya mboka na biso bautaki na Vatican pona yo okoki komanyola yango nini po conseil nini okoki kopesa epai ya bakonzi na biso ngeta kokoka ndenge na uti koloba awa biso na Congo toza na nyonso
Nenge au monde na richesse aux na Congo, c'est que physiquement tu allez béni, spirituellement tu allez béni. Et belé la richesse aux na molimo, yango wana tata pesa biso ngope na mosu na mosuni, ami la kisa na mosuni. Boni Congo oyo aza ko pesa oxygène ya monde po batu ba pema. Boni Congo oyo azali na pouvoir ya ko distribuer mai na monde. Boni Congo oyo azali na pouvoir électrique to bien potentiel ya ko alimenter monde entier. Ba peuple wana po bazwa kimia na mboka na bango to po ba kamba mboka na bango et sengeli ba bima na Congo ba kene na Vatican komona pape po ba solo na pape. Et pas il papa vani na mboka na ye to leki na richesse ya komona na boye na misu. Et si ka vani na mboka na ye pape wana e koki opesa mupepete na monde po ba bazwa oxygène na kopema. Ba koki opesa courant potentiel électrique ya po ba servir monde entier. Alors on peut même pas maille pour maille dans le monde et circuler pour un mouvement. C'est le Congo qui fait le mouvement. Il y a un monde bah fleuve ni les humains, bah fleuve Niger les humains, ti bah tourner bah regarder dans le Congo. Donc cela veut dire hein, et si quand Zambé a vendu, n'est ce qu'à biso toko kimela. Biso totiki Nzambe na biso, totiki Nzambe ya kumkwatulendo. Biso totiki akonga mongalinza kombole nkumu. Biso totiki vijimu kula bankulu. Biso totiki Mwenyezi Mungu baba wa milele. Biso totiki Nzambe ya kumkwatulendo. Totiki onya shongo kita Kongo, kuma jondo, adunda buisa, kulunkulu. Totiki ye, tokeye pa ya pape. Pape nanu physiquement boza pedi aza mofi. Baza bato misala butu mibali na mibali baza kola lana. Boni ya kopesa pouvoir na Congo. Pouvoir nini yazali na yango. Ok, na bokondi ya Nzambe ya solo. Président na biso azali na kati ya bokondi siko. Ye soki atambola ki na tata Kimbangu, aza na pouvoir ya kopesa Trump mitindo. Aza na pouvoir ya kopesa Macron mitindo. Aza na pouvoir monde mobimba. Soki alobi he bango so bandimelier. Po na nini azo kopesa pouvoir, azo kopesa mitindo te. Po bokonzi o banza kotambusa nango eza bokonzi ya bapaya. Ok, bokonzi ya bapaya tata Kimbangu ayebaki ke de 1921 à 2021 100 ans bato wana bako régner sur biso, bako zoigner surtout ezali na bomengo na biso, bako botola biso bato mayele. Soki muta mayele abimi na anniversaire komo kelelo ko bako zoyer. Soki richesse moko bo bimi bango wana bako yaka mbango bango bako zoyer yango. Po bango bayebi ke esika toza kozwa richesse oyo ekotikalaka kosilaka jamais. Eloko ya Nzambe ekosilisa ngo te. Yango mpona kolakisa biso ke na bokonzi ya politique gouvernement na biso jamais koki kobima na Congo po ekende kokende kofukamela pape. Un pape, un mofi, un PD azo kosimba bakonzi ya Afrique na mitu mpona kobenir bango. Azo benir bango nini? Malédiction. Tala malédiction zo kouta libanda na ba Vatican. Tala ba malédiction. Pona bokonzi na bango koya. Tata Kimbangu atelemisa ki tata Tuzolana. Na bisa kenini? Kende na Vatican. Tata Tuzolana na bi na yebi Vatican esike za rakate abi vandawa. A vu papier a destiné Vatican. A pese na ba adresse. Soko kei awa hotel manesika oyo. Na balcon oyo papa bimaka. Pesa yango mukongo. Me yotala kuna na ngongi wana esika ba che kuluzu wana. Okosala boye. Ok, misala tata Tuzolana kende kosala. Ayebaki valeur ya misala te, mais a exécuté ki mission. Akei a commis na ses places. Et c'est a commis atala boye. Et c'est papa le baki na hotel mango, bakuti ba mindele musu ba télémona ba sacoche. Abi mi ya baki na hotel mango, nisko na osala ndenge ni. L'état ya bandi ko yima. Ba tombi ba sali, ba télémi ba joua bagage na bango ba kabia et récemment ba sali ba déplacer. Tant a télémi le corps tata yebisa ki na kotinda bandeke ba ko uta likolo, baza ba colombe te me baza ba pigeon, ba ko kitana se, ba ko ya misa tu. Tant ba ko mona bango yo belela kombo na ngai. Okobelela tata Kimbangu yala ki yala, tata Kimbangu yala ki yala, tata Kimbangu yala ki yala muzayamvimba. Yé pas zuga la maloba tata pe apesa ki akitisi le terrain. Atali bo bandeke musu baso de makoto après 15 minutes ayo komona pina o tata lobaki ba bangoyo bakita mamoni abeleli musala esalamaki mais musala esalamaki ya monaki ya moté pe ayebaki ya moté mais tata yebisela mbala moko sur place musala na yeko
et qu'on puisse kozonga na Belgique pour ça qui na Rome azongi na Belgique après 3 jours azo au monde que une grande église na kata Vatican eziki tata yepa yebisa bi moni musala kene ko ça musala yango na moni yango musala na ndes ko comprendre que ya solo bisi na telema kina ngonyo na église ataki yango na moto eziki pour na nini tata tumbaki église wana pouvoir spirituel ya baindo bakangela ki yango kuna na Vatican pomba tunyo surtout batonga batu benza binyo surtout bakenda ko pouvoir na Vatican kuna ne ba ko pesa yo accès kuna ne ba ko sponsoriser na mbongo pour continuer na message ya mensonge José Kolal Sabai baindo kuna ne ba to pesa ba bokondi wana boni pe na politique na biso et ko uta makaka na niveau ya Vatican OK période haute côté ta la confusion gouvernement ebimi ekei na Vatican tandis que tata tuzona na longo na Belgique aye na Congo bayambi wapi na Nkamba ba chef coutumier bayambi wamemi wapi na Nkamba pe zo sala mana kuliste ezo sala makimia oyeba teke oui makamwana nyonso ezo sala makimia vraiment ezo yeba na teke papa tuzola na azali papa tuzola na sala musala ezo sala vraiment na kimia nyonso nde loko ya Nzambe boko za libérer mais na bitumbate na mobulute na processus malembe mukanda na bino mo bayindo boko koma yango tata tozola na sa komi mukanda seye kukiele mukanda ya bayindo pe mokili mobimba mwana bilaka kobundana na mukanda wana te mukanda wana ezali visa na yo oyo kokota na mona mokili ya sika kotanga message ya solo ya lukuta te message zo laksa yo ketala poko na yo ya yambo komo na ye ne Congo ne tango tala poko na yo mwasi komo na ye ne Ngonda ne Congo ozo komona na ba Congo ba koko na yo zo tele kotanga mukanda ba zo ba koko na yo we komo na ye Adam we komo ne Eve to continue na dictionnaire ba yindo to luka ba Congo ba koko wana bazalité parce que biso to mukanda oyo ye ko sa so bien que la vérité éclate bosolo ebimi 2022 gouvernement en place recompte en 2022 2020 catastrophe générale ya kosakana te kuna ndesika bakozwa moniololo ya kosakana te tata kimbangu na résistance ba kosala tala résistance ninyo zokele bitumeko bimakala mingi tana mboka na biso pour gouvernement oyo tamusa mboka mobimbeche elikia na mona gouvernement wana mais ba yebite ke merci ndenge to uti kolanda ba commentaire to ba intervention ya bande kona biso ndenge ba uti kosala émission oyo ndenge to kolobaka tokosala yango po ete yo na ngai tozwa mayele ndenge tolobaki ngonga ekozala kangonga na kati na ba écran na biso ndenge tokosalaka ba émission na biso tokomi kokende na suka ya émission na biso tokopesa bakoko na biso micro po ete bakoka kopesa biso liloba na bango ya suka pe bambote epai ya baye nyonso bakolandaka biso na kati na ba émission koko tobandi awa epai na yo liloba na yo ya suka ezali nini pe bambote na yo epai ya bayebaso bazali kolanda biso liloba suka ezali kaka boye ete nzembo oyo elobi bidia mpasi ya lomwenene kalonzeiko nganani waluko dede talanga ngozi nkoto wa osoka zene soka ngonza kalozeiko ebele ya pasi na monela bino na boloko boyebi lisusu ngai te mayele na bino ya mokili ekosuka do soki toyebi tata kimbangu te mayele na biso nyonso tu oyo tozalaka nango ezala ya politike ezala ya bonzambe oyo ya lelo oyo ezala ya science ekosimba te ekoaboutir na rien soki toyebi ete alors po eloko esalema nzela ezali kaka moko c'est tata kimbangu yango nazali koprofite kopesa mbote na bana bilaka ya mvulusi kimbangu partout dans le monde bazali na Canada tata Marius tata Mokolo mama Kimbembi mama Kumbu bino banso bozali kosala misala ya tata kimbangu tika ete nzambe ya bankoko asunga biso na etumba oyo kote victoire ezali kaka pai ya tata kimbangu matondo mingi victoire ezali kaka epai ya tata kimbangu bambote pe uti kolase koko liloba ya suka epai ya baye bazali kolanda biso pe bambote na yo epai ya baike ba téléspectateur na biso en tout cas liloba suka na beti nkaka na loyembo ozali nzambe na bomoi solo yo bongwana kate liloba na yo sekino ekokisama ozali solo nzambe na nguya
liloba na yo sekino ekokisama ozali solo nzambe na nguya bilaka yo pesaki na biso bilongani monisa nguya na yo kimbangu poso ino asepela ozali nzambe kimbangu molimo santu nzambe kimbangu solo yo bongwana kate mbote na baibanso bazali na mikili baza na bamerika bana nyonso tu ya bilaka ye batangu zifweni kukie lese ye bakarte na biso oyo ezolakisa biso ke identité na biso etanke bana ya bilaka oyo bapesaki na tata tozola na bakarte ezali oyo aza na Cape Town ayebi esika kozwa ngo epai ya koko vala bayebi ndenge ya kolanda bato basimbi administration lokola bakoko bolombelo bakoko nyonso tu bisika bozali message na ngai wa bino koko kalala eza kaka ke totikala na bomoko tosangana tokoma tadi ya Kongo ya solo po ete tolonga kokota na mboka elaka ya tata Kimbangu atuka tata Kimbangu yala ke yala tata Kimbangu yala ke yala tata Kimbangu yala ke yala yala ke yala yala ke yala muza ya mbimba matondo mingi tata Kimbangu yala ke yala yala ke yala yala ke yala muza ya mbimba tokomi na suka ba internet na biso ba nyonso bakozwaka ntango ya kolanda biso ndenge tokolobaka ba émission les analyses spirituelles ba nyonso bazali na posa ya kolanda yango bokoki kotala yango na YouTube Africa 21 TV esika nini tokotiaka ba émission na biso ya les analyses spirituelles et puis soki pe lisusu bokoti na Facebook ya Laurent Lobela ndezali esika o ezali Facebook na biso ou bien bokoti na Africa 21 TV tozali pe na page officielle na biso na Facebook esika nini tokolansaka ba émission na biso ya les analyses spirituelles ba critique na bino tozali na yango posa ba intervention na bino tozali na yango posa ba commentaire na bino pe tozali na yango posa esika na posa na biso ezali nini to accompagner likambo oyo ya mbuluzi Kimbangu kino na esika na yango ndenge bakoko balobaki ete bana ya bilaka nde bazali bapesa meli mokumba ya kofandisa mbuluzi Kimbangu na kiti na ye ya bokonzi nde ntango wana ndenge biso tolobaka soki tosalaka émission oyo ezali mpona yo na ngai te tosepela posa na biso ezali tosala émission oyo po ete nzambe asepela soki nzambe asepeli oyo pe nzambe abongiselaki biso nde tokozwa yango lokola décision ya bakoko pe décision ya bana bilaka ezali ete il faut bamema mvuluzi bakomisa ye na esika na ye pamba te mvuluzi soki asepeli nyonso oyo alakaki biso nde tokozwa yango tokutani na bino mbala ya nsima na baversion mosusu oyo tokobongisela bino nsima wanunginye yalake yala munza ya mbima sima wanungine yalake yala munza ya mbima yalake yala tata simo yala yo yalake yala munza ya mbima yalake yala tata simo yala yo yalake yala munza ya mbima tata simo wanu Africa 21, un nouveau monde. Mpate tokoma na ba compromis na makambo mazali kodeka ya solo pour trouver ba solution et après pamba te di kambuana nazali kulubaka na binu mokolo na mokolo soko to senge na bisu bulimbisite